Merci bandeko, merci na bandeko oyo bozali kolanda biso na kati na radio lisolo. Toleki na lombango topesa papa na biso Olivier Bolia Maloba Eboto. Merci mingi papa DSV. Vraiment merci na balani nyonso ya radio lisolo, bandeko nyonso bipai na bipai bozali longonia pe bondeko bisika nyonso bozali kolanda biso na ngonga lelo ndenge tolobaki to banda na ko s'excuser pour na vendredi passé émission ezalaki te tozalaki na mwa mikakatano yango tokokai kosala émission ndenge lomesano te émission na bino investigation 243 émission oyo tosalaka pona bino pona ko solola na ba ndeko oyo baza na bokonzi na batu nyonso oyo bakoki participer pona kotonga mboka na biso. Donc tolobaki que investigation 243 ezali émission ya ko comprendre problème, ya ko trouver ba solution et puis pas seulement ko trouver ba solution mais bien entendu ko appliquer yango parce que tuba c'est rien na kati ya tatami c'est dur. Donc tozali vraiment kolobake esengeli te mutu nyonso akoka koyeba rôle na ye ako jouer mutu nyonso azali koyeba eloko na ye ya kosala pona ete tokoka kosala kotonga mboka na biso na ndenge elongo bani bandeko balandi na kanisa balobi te tozali na mwa kokoso muke na niveau technique tokomeka tala soki tokoki kobongisa yango nayebi te papa DSV est-ce que ozali koyokanga papa na biso Olivier Bolia ozali toujours malamu vraiment continuez toujours. Voilà, merci mingi na bino balandi, merci l'équipe technique nakanisa to bani émission na biso lelo ndenge to nakaki bino toko yamba ndeko abiso Jean-Paul Moka, révérend Jean-Paul Moka o azali mwana ya Congo alingi azala candidat na présidence ya République démocratique ya Congo. Alors lelo ezali émission ndenge tolobaki mbalo tongi toyeba moto moko surtout bandeko baza ko bima na diaspora toyeba ndeko moko oyo azali ko représenter biso. Alors Jean-Paul Moka akoya lelo akosona biso et puis toyebi ke mingi eza kolobama na kombo ya révérend Jean-Paul Moka. Alors lelo ezali opportunité munene ya ko lever voile ko kota vmana modindo ko sola na ye moko akokopesa biso biyano le ondi biyoka yoka esala ke loko moko te lelo ye moko akoloba polele ye azali nani alingi akoma na bokonzi ya likolo pona nini asala kelasi nini makamu nini ya asala na vie oyo ezali ko préparer na mosala oyo ya bokonzi. Alors sans plus tarder nakopesa losako. Bonjour révérend Jean-Paul Moka. Bonsoir. Voilà donc bonsoir Esikabino Bozali, bonjour côté Tozali, décalage na Kansezali, mais bonsoir et pas inayo. Alors avant Kobanda tokopesa yo liloba révérend okora qu'on s'adresser pendant 1 minute ou 2 minutes na ba auditeur o baza kolanda yo mokili mobimba. Merci mingi pona liloba na pesi mbote na bino nyonso bana ya Congo bisika bozali en particulier ba oyo bazali kolanda biso na kati ya Congo na kombo ya Nzambe pe na sengi bino merci mingi na ndenge boye lelo mingi po bolanda émission oyo tokosala nyonso oyo ekoki to pesa ba réponse oyo bino bozali kozela et puis ba réponse oyo kopesa bino kimia na motema pe na molimo. Merci mingi na ndenge ba invité ngai na émission oyo particulièrement na papa Olivier Bolia. Merci mingi à révérend et vraiment biso pe na radio lisolo to sepeli mingi koya na yo lelo nako kota nanu na modindo te nakopesa susu liloba na lombangu
Papa Moka, ce qui balobi Papa Moka, qui est Papa Moka? Papa Moka est d'abord père de famille avec 5 enfants. Moi, Nanga Liboso, Azana 15 ans. Azana 3e secondaire. Azali pe fierté à Papa Nae, puisque moi, Nanga, moi si Moko Yewana. Ba o Msusu, ba 4 garçons, Bazo Landaye. Le plus jeune a 3 ans. Donc d'abord, Nazali, père de famille. Et puis je suis mari, puisque moi si Nangai, Rachel, Azali pe Mopanzi Nangai, Nyonso Oyo Nasalaka, Yepe Azali pe Beni Nangai, pe na kumisi nzambe mingi na ndenge apesi ngai, moi si ya qualité wana. Ensuite, Nazali, serviteur de Dieu en tant que pasteur, Nandenge na benga makepa nzambe na 90 pona kota makambo ya bapate ya nzambe. Nazali pe financier international, nandenge na landaka ba étude na ngai ti nandenge na silisaki, et puis nandenge na bandaki carrière na ngai en finance internationale na 94 na Chase Manhattan Bank. Donc plus de 17 ans d'expérience dans le secteur et la finance internationale. Et puis en fin de compte, Nazali, défenseur des droits de l'homme, puisque Nabanda Kinde n'a affaire Lumumba, je fus le premier Congolais à porter plainte contre l'État de Belgique en 2001 pour l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et puis actuellement, Ndenge Boyebi, Nazali, président et un mouvement bleu, plateforme politique, au nom duquel Nazali candidat à l'élection présidentielle il y a 2011. Voici en résumé qui je suis. En tout cas, merci Mingi na résumé au PC na kanisa balandinyo so ya Radio Lisolo bazo landabiso avec beaucoup d'attention. Donc on décortiquer point moko muke na révérend. Alors révérend au bandaki na famille na yo marié na bana, mais question liboso balobi ke Moka abala famille moko o ezali proche na famille à chef de l'État. Est-ce que Kokiko peut sabiso un peu ce qui te rôle ba connexion goza na niveau ni? Moi si nangai Rachel Kakuji Mujinga Feza azali mwana ya liboso ya feu Gaëtan Kakuji. Gaëtan Kakuji azalaka noko paternel, azalaka cousin direct ya Laurent Désiré Kabila. Donc lien yangai na Laurent Désiré Kabila yangoana au travers ya Mwasi Nangai. Voilà. Alors au travers lien wana, est-ce que et ça là que beaucoup tana na Gaëtan Yemoko Kakuji tona na ancien chef de l'État fait Laurent Désiré Kabila en personne ou bien habité en... Est-ce que vous avez un lien moko quelconque ou misala moko bosala ensemble? Na beau-père nangai tozaki na ba lien normal entre beau-fils et beau-père. En dehors il y a ba lien wana jamais to entretenant ba relation mususu, certainement pas na niveau politique. Et na Laurent Désiré Kabila na kutana na ya tambala mon côté. Voilà. Clarification. Voilà ne to lobaki to bengisi révérend Moka bokozwa ba clarification na bino nyonso o bolingi kozwa pona te to kende liboso. Alors na ba lien wana ndengo lobi révérend, est-ce que mukolo moko beau-père na yo apesa yo tombongo to eloko moko pona osala na compte ya régime o yazalaki mutu monene na kati? Non, pas du tout. En 2001, Tango Nasraki procès, il y a Lumumba contre les Belges. À Pesakangai, exactement $1,200. Où il servaki na trajet, il y a naba dépense, il y a transport, il y a Roland Lumumba. Puisque Natango Nangai n'a déposé plainte na Kinshasa, na tribunal à grande instance. Roland a déposé plainte. En tout cas, Plan Ezalaki qui a déposé plainte na Bruxelles. Donc, en dehors de cela, il n'y a jamais eu une quelconque transaction
financière ou cadeau financier nazui et pas beau-père Nangai. Bien sûr, beau-père Nangai a sala ba cadeau à ses petits-enfants, c'est-à-dire mes enfants, comme tout beau-père qui se respecte. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Rien du tout, même Naliwa Naye, héritage Naye, et olobite moi si nayo maman Rachel Azali, moi Naye Aliboso, et loko mon côté etikali et panabino. Héritage Naye a pesangona bana Naye, ce y compris mon épouse, mais ça c'est son droit, ça se limite là et à rien d'autre. D'ailleurs, je tiens à préciser que Nakate héritage Naye, il n'a rien reçu dans le sens à Kolobake, gouvernement, Bapesaye, ce qui peut mbongo nini o batubazo fantasmé, Bapesaye droit Naye en tant que membre du Sénat, jusqu'à aujourd'hui, mbongo wana ezali, moi si Naye, nde mutu à Zakayango, moi si yango azali na Congo. Mais sinon, bien Naye Moussousou, c'est normal qu'à les gars qui en ont na banane. Voilà.